Voilà, deuxième tour yango na zongi na Arena Grand Paris. Alors voilà, sikoyo nazali kokende côté Mulongo ezali. Balobaki ouverture des portes 18h30. Alors na habité ceux qui va tout respecter. Concert ça là qui est déjà sold out, donc en tout cas, je ne sais pas. Alors Batouaza, quel qu'il y a déjà Batoubazali, naipe nazokende mbala moko na sala mulongo parce que donc nakoma à peu près neti grand fan quoi. Balobaki ouverture des portes 18h30, mais Batouaza déjà awa et belé. Donc na salaka filmage à Batou, sali. Bana. Te tout mona nante na komika siko voilà. Alors nazola quelques Batou ngape na kota na mulongo na kota mbala moko moya ko traîner kutu libanda trop ezalité ba porte fongo minante balba 18h30 kokina nute. Donc voilà babiloko nyonso na filma kango avant quand c'était vide mais sikoyo Batou azali quoi. Donc je suis Masolo ya Jonas en direct de Paris, Arena Grand Paris, et pas wapi wera betaki Matou Samuel Fala beta est raté, et cette fois-ci Moïse Mbi et Salaki déjà sold. Donc Batou a plus que motivé. Ouverture des portes 18h30, Tozali 18h15 hein? Mais donc au moins déjà que Batou est éveillé. Début à concert 20h, bon, et aussi la paix, 20 combien 21h, non, et aussi la paix, 22h30, 22h15, bon. Donc apparemment, Batoupena, Bako respecter R, hein? Ceux qui héros déjà, Batouaza Boye, c'est-à-dire, petit concert Bandaka, et au ça déjà presque plein en haut. Surtout que ça là qui est déjà sold out. Donc il y a un moment vraiment défaité quoi. Il y a un moment défaité. Tu as besoin de pasteur pendant donc veut dire il y a matalana. Besoin de business et visibilité. C'est-à-dire il y a ça là pendant bien quoi. Le pasteur a trop serré, trop logique. En tout cas ça ne va pas. Boza rentable t'es pour nabiso. Moni pour pasteur à matalana. A aussi la marketing na kitoko. Biso peut se retrouver. Et toyape concert oyebi déjà que donc mama malonga eza kuna nako koma awa na nzela ya awa en tout cas batu ya sécurité o baza tout autour ya building te oyo bazali ko orienter batu parce que kotango eza neti moi zone industrielle un peu isolée bato baza ko orienter batu baza ta 80 personnes. C'est-à-dire batu bae misala ngo ezali plus pona ko guider batu bae banenge nini bako koma kotoyo et puis bon ko chape ordre quoi blo mo bongo. Alors à peu près 80 personnes bon la ki ba concert ya poto eza sous ba blague était na lobité que bato baza déjà sur le lieu là non. Donc je veux dire na ba rond-point na ba balabala hein un peu ata ba 400 ba 500 mètres na esika oyo Batou bazali kuna bato sécurité bazo sala. Donc baleki tellement ébélé parce que endroit est un peu isolé, il faut ba orienter Batou. Donc bato bazo yara ba voiture ba nini tout ça et voilà métro awa ezali pemeni penda awa ezate bazo tonga mais silinante tram pe memema. Voilà alors moi je suis obligé na kota na mulongo parce que Mali les a libanda et voilà Mali les a libanda donc na kota na mulongo comme ça na kati kuna na go filmer na ngape lisusu mais pour l'instant je suis obligé na kota pe na mulongo soka ba fongoli ba porte ngaipe na bango to koti zela moko. Je suis Masolo ya Jonas en direct de Arena Grand Paris et pas wapi Moïse Mbi azali ko beta na poko ya lelo. J'étais déjà ici, je suis revenu et voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Kalamingite Boza Bilili Ya Kati. Merci, bye bye.